baye balingaka nkechi baye balingaka limono baye balingaka soda na bango yo eloko yango yeye to ape na chouette bafane na ngayo biso nyonso tosabone massivement na kati ya Congo Winner TV na beni bafane tu awa ya fila na nyonso donc bayetu balinganga bayetu balinganga musala nga bayetu bosepelaka na musala nga bayetu nasepelisaka na bandako donc soki olingi olanda nga lisusu bien donc bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo eye kosepelisa biso kosepelisa yo totalanga yango na seni abana sisolo bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone sur Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Eh ben na Londres, ben États-Unis, partout dans le monde, France, ni biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Alors Congo Winner TV, Sarah Kabundi, abonnez-vous massivement na Congo Winner. Il faut bien l'émission qui tourne pour s'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabundi, babi moi soit l'équipe dans la news. La carte finalement peut dire la bien, honorable René Makondele. Donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner. Yaraka na Congo Winner TV. Ya boss na biso Sarah Kabundi la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolone lengi. Balobi na chaîne wana ozala jamais déçu. Talara yemoko. Ouais, c'est Sarah Kabundi la Cléopâtre. Suivez tous la chaîne, la télé Congo Winner TV avec Sarah Kabundi la Cléopâtre. Bonjour fidèles amis téléspectateurs, merci encore une fois d'avoir choisi mon émission La Réalité. Donc aujourd'hui la réalité ce n'est que Tozali Awa Liboso, il y a prison centrale, il y a Makala, donc voilà, Toye pour la libération, il y a évêque Pascal Mukuna, Obinonyo Soboyeba qui que non, ba vidéo est tambola qui presque au monde entier, ba vidéo est tambola qui n'a pas Facebook, et tambola qui n'a pas réseaux sociaux, donc rien à dire quoi. Donc voilà, c'est aujourd'hui que non, on va libérer le Pascal Mukuna, c'est pourquoi on dit que non, toi atterrir à Congo Winner Télévision, Congo Winner Télévision toujours à vitesse, Congo Winner Télévision ça sera toujours à l'actualité quoi. Donc c'est pourquoi on dit que non toye awa pour na sortie il y a évêque Pascal Mukuna. Donc je suis là, finalement bon la inondation ezali batu bazali vraiment ébélé. Donc on sentir que non tozali vraiment limité pour batu bazali awa on dit que non to patamsa ki micro na biso mutu nyonso azolo ba consentement na ye azolo ba par rapport il y a sorti il y a Pascal Mukuna. Donc voilà mutu azoloba selon ndenge oye amoneli makamwango. Donc voilà le lot tozali sorti à Pascal Mukuna. Donc tozali kaka toujours liboso ya prison tozo zela soki ya robima nini donc toye bina nuté ba pesi biso na RT mais tozali toujours awa tozo patienter kaka ti sorti na ye ndenge robima to relaxa bino awa la Congo Winner Télévision. C'est pour ça je vous dis restez toujours branchés sur notre chaîne et puis abonnez-vous massivement sur notre chaîne le Congo Winner Télévision. Pour besoin d'actualité abonnez c'est toujours sur Congo Winner Télévision. Donc tout à l'heure avec vous on va vous montrer la suite. Présence Nangayawa, tant que gardien du temple de la démocratie, naye ko soutenir pe ko sepela na libération ya pasteur Mukuna, ko kotane na prison ezalaki yo babengi prison moko très importante parce que et permettra qui est akende koyeba ba dossier ya ba Edi Kapend ba dossier ya bato ebele au régime ya Kabila et enterra qui na injustice na bango voyou ya na prison ya Makala. Je crois bien dès que Akobima toko s'entretenir na epo toko to continuer combat au eza ya éveil patriotique
eza ya déboulonner régime système kabiliste commettre en hors d'état de nuire. To sepeli, je crois bien la force que Mukuna zalaki nango na sorti na e ekozala multiplié fois 10. C'est pour ça que je lance l'appel à tous les Congolais au balingaka ke tosala o babengi table rasa vis-à-vis na régime ya Kabila de mauvais souvenirs. Bako rejoindre biso na o babengi dynamique d'éveil patriotique. Kobima na ye eza o babengi c'est une bonne chose pour na biso parce que avec appui na ye toko déboulonner o babengi puissance ya o nga na bengaka Force des comédiens du Congo FCC. Donc j'avais dit à Pasteur Mukuna que azala tranquille toza dans un régime où il y a état de droit yango aza a quitté. Je crois bien les ennemis vont maigrir, les ennemis vont souffrir, la lutte continue parce que biso togo sepela ndenge na lobaka les jours que nous allons marcher sur Kingakati. Le jour que nous allons marcher sur Kingakati, c'est ça le jour que le peuple congolais a Koloba. Maintenant, la victoire est certaine. Donc jusque-là, nous sommes là pour les soutenir, les gens de toute tendance, parce que l'éveil patriotique, ils ont concerné Kabiso Tebafakash, ils ont concerné Kabiso, ils ont concerné Pebatu Yalamukate, Tobatu Ensemble Yakatumbi. L'éveil patriotique, ils ont Congolais, Nyoso. Biso tout derrière le président de la République. Donc, Mukuna, il méritait la libération. Mukuna, c'est le Martin Luther congolais. Mukuna, je rappelle à l'opinion, Namisu Yatiseke le père, Namonaki na musika, Kobongwana ya Mukuna, Ndenga Tikaki Kingakati, a comme un côté à peuple, Nakendai Kopesa ye o babengi. Diplôme de mérite évangéliste et à libération. Mukuna, c'est une leçon pour le peuple, pour les pasteurs congolais. Ça ne sert à rien de venir nous prêcher que Yezotambola Nicolas Maï. Nous avons besoin de l'évangile au peuple. Il faut avoir conscience à défendre babengi ba intérêt nae mboka nae pe ko défendre ko défendre babengi richesse nae et pas ba détourner. C'est tout ce que j'ai encore à dire en attendant sa libération. Je ne sais pas si. Merci. Merci, président. Tomboka.
azalaka mopanzi ya kingakati azalaka ata voisin okota na ye totomoka mabe lelo tokozokisa national mukuna mpe boye te batebele boye osesali yo moko na eloko moko ya buzoba mpona makasa mpona mbongo epuis moto yango azosala biloko wana yo kongole ayaka na mboka oyo akuta yo awa ayaka na babuti ya awa mpona verité oyo balekisi na bosolo baokende oleka bayebi soki ekende olobeke no évêque alala na yo epuis place yango ozolobeke olala na évêque na biro na ye na biro ya évêque combien de temps oyo akovanda na biro saki azwa bavisite oza mwasi mabe mena sikoyo na minute oyebi ke yo esika na yo eza wapi na olobi ke oza kombata omilobi ke oza kombata un vrai kombata bakoconvaincre ye te ngai tout d'abord nakokoloba keno soki ezoloba keno eza mpona kifanatisme ngai mukuna na ngai toza mboka moko mais toza différent ya ba village ngai epa mukuna na yebi te mama nakokamwa mingi na ndenge bato bazoloba keno bato baye awa nyonso ezaka mpona keno baza baluba soki totelemi totuni bato nyonso bazaka tribu luba a plupart baka mingi baluba te na aseka mpe baluba bazaka ebele na aseka baluba nde bakendaka kuna baluba te aza mosali ya nzambe eloko asoulevaki ezalaki mpona biso bakongole tofongola miso toyebake no tokomi deja na place nini na pays na biso RDC eza pays moko ya teke no papa na ngai akenda obina mabina alobi ke mwana na ngai yo nde moto kotika lawa komona yo Kabila na Jeannette na Zoé te mais eloko papa na alobaki ke no na minute il faut kongola fongola misu biso tokotaki na ndako tolali lelo tala nde to ya ko se retrouver trop tard mais papa azadi na boloko mais lelo azobima yo ozomi bengo za kombata azalaka bongo te et aussi ozoloba ke non eza état de droit et comme état de baluba ozo continuer toujours na ko gafé yo nani tanga komo pe batwa yo la soki tibola wana yebi epete oyebi bien ngai ba masana bazana na koral ya la sikongo o confirmer batu ke no video eza ki lokuta eza lokuta makasi évêque ayebi saki même kutu Jean-Marie Kasamba ke Kasamba na yebi ke yo montaka na yebi makamu nyonso koya sima ya onga na aloba na yo Jean-Marie oyebi yango siko na minute oyo évêque azobima bino nyonso batu bozalaki bino nyonso batu oyo bozalaki sima ya dossier ya évêque bozo se salir et puis yo mutu oyo zomi banga soki onezime soki okuti papa na yo balongole bilamba alongwe bilamba yo zoleka na nzela bakamano ba yebiso papa na alangwe kuna bazo filmer atikali mutakala okosala nini okoya poya kolongole susu bilamba lisusu na oyo okuti keno azali ya mutakala ubi okolatisa ye est-ce que mukuna financer mbongo te po abima mama na ngai pona kokota awa eza ofele mais pona ko bimeza mbongo mais problème eza nde ya keno akanye nde procès na ye eza ya te keno bakoteli pour que no pouvoir eza ya baluba te et aussi président ngoko to bazolo baza président ya baluba ti jusque là azoke dia 2 ans yango nano komata na Kasai te président oyo ya république oyo ti jusque là nano komi na Kasai te mais nazoka monenge bato bazolo bake pouvoir eza ya baluba te oui papa kasi yo consentement na ezali na consentement na ngai eza ndeke toyoko yamba mokonzi ya réveil patriotique ndenge ya bandana komba na ye toza awa omoni nga très bien awa naza na signe moko te eza kaka te awa toza na bandeko ya renaissance ngai pe na ye comme militant ya lutte ya réveil patriotique yango naza awa mpona koyamba président na ngai kozwa ye place moko ya mabe place ya milimu mabe koke otika ye abanda misala na ye eloko tokosenga na ye ntango akozonga azobima esika oyo akata komba na ye te biso toza na sima na ye et toye a pona komema ye pona kolakisa ye kaka tozo soutenir ye et na lobi na basali na nzambe nyonso biso to pese to respectaka basali na nzambe soutenir na réalité mais na kati mabe te mabe ezali mais bo soutenir kana kati mabe mabe nini oyo yebi mabe ezate to yebi bien que tambola ki monde entier tambola ki mokili mobimba
etamboli mokili mobimba ya nini yake ba image ata yo moko yebi ke eza montage to moni yango bien landa Chibola ye moko po Chibola pena signification nango eza eloko epola Chibola wana na sengi na bato wana bazala bakombo wana balimbisa ngai ba changer nde bakombo tala Chibola ye yo auto yo kisabiso soni Chibola landa ye na audio na ye azolo ba chaki kamera na se mais kamera na se mais tozomona de mutu ya mutu est-ce kamera ekozala na se mais ozomona mutu ya mutu ndenge nini de ato mona de yake eza montage moko boye to yebi kasamba aza spécialiste na babiloko wana et to yebi si Denis Lesa atika biloba loba et to moni pe abeshole muku naza mutu na bango ya ba pasteur malgré ya ba nini ba doctrine mais muku naza mutu ate ya Bible moko wana mais nani abeshole asali awa marche ya 15 millions papa qui compose sa signification à Ligue 10. Merci beaucoup maman Ligue Nzambe apesa biso pouvoir ya kotama likolo ya banyoka ba escorpion ba force ya makasi eloko moko kozala te pouvoir yango tozana yango na évêque Mukuna. Vous soutenir évêque Mukuna maga asalaki mabe mais bino bozo soutenir ye. Soka sali mabe lelo aza libéré pour nini. A financer mbongo te par hasard. Eza problème financement ya mbongo te justice yango nde sali musala nango. Justice ya migolo eza ko financer. Eza na problème ya koloba mingi te maman. Justice sali musala nango. Version te nango bato ya FCC o baza sima ya Chibola. Bakende kotanga verset oyo. Toza sous na pouvoir ya kalawana te. Toza na état de droit. Osali likambu, yeba ke osali likambu ngo. So justice la ke ba corrompre na mbongo. Ozolanda mama. Kamera za na kati ya bimite. Frank Diongo. Ba politicien belé baza na kati na ba bimite. Metango moni moko na bimi aza innocent. Ndango wana moni toye belé pona koyamba e. Na pesi bino merci mingi mama nanga. Merci. Mais du fait que ma personne pas ce qui Chibola 40 000 $, 50 000 $, parce que ouais bosso, parce que 40 000 $. Alors évêque est innocent. Qui cache ma salaki. Donc Kabila Fakende. Donc Kinga Kati. Donc Kinga Kati. Donc Kinga Kati.
nazwa papa tozonga nenda talaka papa passé temps mobima na prison na ndenge moko ya bien te donc loi justice esali musala nango tozora papa tozonga nenda kumbala mo bon makambo ya bien saison ozala donc bapesaka confiance donc mambo ya bien ozala merci beaucoup. Chibola Muluba lobby, ce qui papa avec Abimi, c'est que justice est comme Yabaluba. Azandumba, ayeba déjà que Azandumba, yekutu, toi ebetana roba la emukina. Azamwasimo azamwe sérieux makasi. Papa na biso, papa na biso. Yenda lobby kazali konza famille na bango soki ndeni. À cause qui perd des enfants na prison. Papa koti prison, avant la prison pour na mwasi wana. Moi, si on a fait un abisso, pardon moi sincère. Soit c'est pardon, Zamba opinion. Konzambo Kazolanda, message nini, encouragement pour l'état de droit. Papa, où met là? Nana souhaité, donc, attends 30 ans de pouvoir. État de droit, ils ont quoi? Élection à la tête en 2020. C'est Félix Makasi. Papa Félix, Vanda na Ngwendela. État de droit, ngoyangoyo. État de droit yango mutu yoso c'est un style réazana droit na ye poso ezaki nani wana ero to yebito so eveka koma de akizengi na prison état de droit nde yango to seveli makasi état de droit mama mbote papa monyo ne sengo makasi papa eveka zo bima lelo papa eveka violer yozo sepela mwana mwasi abata papa avec mukuna za responsable bana basi ebele na kati mboka kelinga chibola za aventure na bango ya famille chibola botina no mwana zo kosela papa kacha aza kizenga aza bitanga soni mwana itanga na lo babo chibola zo yoka ngana ibi chibola bien famille na bango bimba basase misat makamu na bango eza kaso sololi na mama mobile akosele makamu eza bititi na bango na kati ya famille basaba basi misat na famille na bango basaba misatu kosala ba mibali ba aventure kaka boy lelo ke kosela musala nzambe ata musala nzambe alimbisi ye mais nzambe na likolo akolimbisaka ete parce que abebisi honneur ya musala nzambe et réputation ya musala nzambe akosenga dédommagement te akodédommage ye te kasi nzambe na likolo akoloba likolo mukuna na musala oyo nzambe apesa mukuna chibola akozwa punition esika yaza chibola punition te ABC de ces Holanda ye ABC ezali soki ABC takomaneka kizengi aza mwasi mobo aza déjà maudit tindaza wana comment uyo mwasi okozala sérieux te o ba violer 3 fois, oh bah violer 4 fois, oh 5 fois, finalement bah violer
combien de fois? Vieux les à la bonne en balamoko. Mais yo vraiment, oza na âge nini? On a 27 ans. Maman mobimosi la soni yo, okeli felo. Mbongo ya FCC azako zwa mondenge bimina mpoasati. Bambongo ya mike azokende kozwa pa bato kabila bakosaki ye. Sikoyo kanisa ya kosambwisa avec musala nzambe oyebani mokili mba modele oyo yoke bimake no avec asali soki nini en tout cas eza pasi mpona ye. Hein papa? Eza kate makambo ya sali mais kombo ya prophète Onésima ezobima. Onésima atikala jamais kozala papa. Nazoloba na yo boye. Omoni Onésime ye évêque Pascal Mukuna zwa Onésime na mayanzi na makolo. Na kindoki awutaka na ngona famille na ye. Na salite na elelo eloko ya combien Onésime wana soki babenge prophète. Eza pona Pascal Mukuna. Ayaka na la gomme na makolo. Papa nazoloba na yo Aza fils de malédiction. Au moment où na prison alobaki que soki papa abimi ya kobwaka Bible abwaka la Bible na kati ya prison. Usage de faux ya sali. Escroc. Yeba tchependa na pavillon ya escroc. Pour a escroquer. Chibola ba fourmi ezotambola na mutu wana. Tozolo bantanke bana Pascal Mukuna ye akokufa aza na longue vite ye basanga na bango nyonso ekiri na bango ye lokola achaki musapi na likolo avec Pascal Mukuna nzambo yo tobelela kabutu moyi nzambo ya ba mama toboya kolia pendant 3 mois toboya kosukola tibola ye rani lulwabu wana ndumba ya batonen ye lokola azoluka makambo nzambe na lola futa chibola ke banu malu nzambe wa mutulu mumona chibola wakula wa menenu baluba bambushimai tatu bosuti baluba bamwebela chibola wa mbani baluba bambushimai bambe il faut bakubera kwa caractère ke bakabi chibola wewa nyufwa bibi wewa mushimini na pasteur mwana mutu nzambe balwala wa chimakutaba abena FCC chibola Onésime vuluka jibe jo mutuluka kwa avion wewa Onésime utomufu mutuluka kwa avion mulu ata chemise mubini muhanu mubi lelu tukwa pasteur on est pasteur Mukuna évêque ukusukula ulala kwa église lelu wa kufa tuluku ban lelu wa ben pasteur Mukuna nzambi wa mujulu mukumwana chulumbulu cheba wewe wewa Onésime nzambi wa mujulu mukumwana wewa Onésime mwalu bwase wewa wakula bibi tatu eba munyum uleja butaka bwenda kumbala kwa bantu wewa buku na mushika papa web mushika mama web lelu wewa pasteur Onésime wewa ujumodi wewa
compatriotes. Très chers compatriotes, je vous dis un grand bonjour. 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 Pour sa question, je suis prêt à répondre. C'est comme ça que je parle. Joseph Kabila a volé ma voix. C'est ma voix qu'il utilise. Parle, je t'écoute. Ça va, papa. Boye awe belé. Raison on va te belé boye. Yo me expliquer pour la chose. Je parle un lingala difficile. Si on me les Swahili ou les Français, je peux répondre. Dans ce comprendre, tu veux le français? Ce qui lingala et ça m'a pas si point d'angaï. Au moins Swahili ou bien les Français, je peux répondre. Tu veux qu'on parle en français? D'accord. Quelle est votre raison d'être ici? Il y a l'FCC qui a combattu l'évêque Pascal Moukouna. Et comme Dieu a justifié l'évêque Pascal Moukouna, et aujourd'hui c'est le jour de sa sortie. Et il y a un monde fou à un niveau fort, très chers compatriotes. Vous savez tous que l'évêque Moukouna a été combattu depuis lors. Et aujourd'hui, c'est sa sortie. Mon plus grand regret est que Mami Chibola, elle est maudite toute sa vie. Le pasteur Onésime qui a dit, si Moukouna sort, il abandonne la Bible. Mais j'ai dit au pasteur Onésime, j'ai laissé la Bible pour Chibo. C'est là, on le rappelle Ingala. Dans l'Obaka. Dans l'Obaka. On va voir nos amis bien. Ça va, papa. Kabila a imité pour l'Angaï, ça va. Bon. Si nous, on a procès, on a un procès, on a procès petit, ça qui est notre madame, on Nzambe, la qui est moi, on a innocent. FCC et Bangagi, éveil patriotique. Pe Moukouna, bina bazan banya Moukouna, et pas dans takinga. Comment les takinga sont asimate? Azobiman lelo, mardi le 25 juin, à Pemianou. Vendredi, à se reprendre. Et le monde aïe, à quitter dans la base Nyoso, pour mobiliser les gens. Le corps là va pénaliser qui va utiliser. Moi, je suis descendant à Dalila, la Bible. Il y a Chibola. Dalila, c'est Dalila. Oh, il y a pas Samson. Parce que Chibola a dans la ligne. Dalila, Jezabel. Chibola a dans la ligne. On est dans la ligne. Hérode, ouais, Hérode. Onésime. Onésime, ouais, pasteur Onésime. Il y a un finger à Moukouna. Ah, où dans la famille Bachida? Il y a ma famille Hérode. À quand il va avoir la Bible? Famille Onésime. Il y a un moment qui va combattre Moukouna. On a dit moi, mais les Kayesh. Voilà. Lélo, Nzambe a justifié moi et bien Pascal Moukouna. Onésime, on a baki. Chez Moukouna, Abibi, aussi Bible. Onésime, Tika Bible. Onésime, je te l'ai dit encore avec force, Tika Bible. On a passé Moukouna Bibi, yo Tika Bible. Onésime, Tika Bible. Donc Onésime, on a dit que non, celui Moukouna Bibi, il est à Tika Bible. Et puis comment tu peux être un ingrat? Comment il peut être un ingrat à ce niveau-là? Onésime, on dit Mboka. Moukouna Suyo, on a dit Kinshasa. Onésime, on a dit Lingala, Awa. Mais oui, tu n'as pas témoigné. Même un frère m'a dit, Onésime, Moussoutou. Mais c'est vrai, papa. Confing en dété. Ah, papa. Confing en dété. On a été mais. Baloba, Ayaka Bongo. Ayabinga na Aseka. Mais, comment est-ce que vous avez mis sur Yewana? Nanabi, vous avez dit Adam Fumola Bouté. En tout cas, si vous avez fait rapidement, destination à milieu des Alawad. Le Sambo. Après, suite, la presse, Boyeba. Et là, on dit que le bateau au sale, on va la non-habilité. Et là, on dit que le bateau au sale, pardon, on finit à manquer. Ah, tu as fini à te. Et là, on dit au sale, pour dire qu'on a un message pour la bateau, on va aller Quand on a vu ça, on remercie Nzambe à justifier moi. Après les deux, suite, il y a un combat, il y a un éveil patriotique et ça continue.
En tout cas, mesdames et messieurs, toza awa wana bandeko ebele na tuni yo boye eloko ni yo kosala oyo tikala na mito ya bato ke mokolo oyo ezalaka mokolo ya mukuna bimaka ezali kobetela bato histoire ya ndenge nzambe asisifia bana na ye. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bon, c'est mon abisso, nous avons déjà battu nyonso. Soko moni batu batondi boye et puis ezali précisément nous na commune ya Selemba Bumbu na si osomo na population ezali et puis na basili koyate. Et c'est ezali pona elonga merci lisusu na justice nenga zo sa musala na ye. Donc dans le état de droit de jeu contre eza Rwanda. Malgré tout bitumba ezali makasi état de droit. Donc bato babanda kobimona ke bayan droit nde bazobanga yango mais biso ba petit peuple tozo sepela nango yango moni ezokende et puis justice azosala musala na ye. Donc mukuna zali na droit za la prison te yango efala za libanda. Bon omoni makambu ezaka compliqué et bongaki vérité eyebana vérité po eyebana il fallait justice azwa makambu na maboko justice atali makambu amoni ke papa évêque mukuna aza innocent Chibola azali teke asala transfert moko na sima $50,000 te mais 4 ans makambu papa évêque mbala moko na continuer $50,000 ekota et uta wapi c'est obé de la Fatima bon basi. En tout cas, Robert Libeto Maboko, en tout cas, Nakoba Kiseloko Moko, Naï, Nazali Mwana Renaissance ya Makila, Soki na miso kisi, Okomo na Makila Nangeza rouge te, et comme déjà orange. Ouais, ça non mini. Au moins, comment on a mobimba boye. Babenga ngana tonton vierge. Tonton vierge, Naza non utilisé, Nabaki cité, Naza vierge. Na makambu ya baloge te yango wana bana afibo elongo ezali bien sate en tout cas batu nyonso nalingi bino justice na biso mbote.
jipine yango oyo Bonjour maman. Bonjour papa. C'est possible. Voilà, nous en direct, tu as la biso na Congo Liboso Télévision. Olobi comment on est? Maman chrétienne à Seka Bandal. Voilà, maman, bon, merci beaucoup aux chrétiennes. Nous avons en prison à Makala pour la libération à Mukuna. Pourquoi le banning par rapport à bien sûr aux Anayango? Papa, tout ça ressemble à l'église, mais mon thème est juste à la papa. C'est pas papa qui a la prison. Et comme il va y avoir mon côté de la opposition, ressemble à tout à la prison. Tout ça, mais les sirop est une préfète, nous pour la basali. Tout ça, mais la binzambe à Catalikambo. Chibola Soki, à Kerocha Moussapina Moussa, na Nzambe, à Bounizela. Chibola, il y a phase de Boma. Il y a Fakata Bilama, la scène à TV. Il y a Fakoufa, la pembeni à Balabala. On est fait pour être touché. À Salut Moussala. Voilà, ça Nzambe. Les autres sont ça pour l'ensemble ça pour l'ensemble fait toi na ngaya na kota ko makanta me fait toi na ndimukisa mai eza muzamba mutu mususuté yango to kumisa mendenge faka so bimalelo to sana esa to kenda ko terre melelo to boyi to bilelo to kende pona papa na biso to voilà maman j'espère que aux amoureux bato bazo sambela mais tout le monde peut ba tout se peut bazawa quand même basambela na église à CKT mais par rapport à la libération mukuna destination ko zala wapi église ou bien stade comme ndenge bato bazoloba papa tozo kende église à CKT to kende libanda lelo ko bina la ko bina papa na ngai sengo biso toza nango eleki na bonne année esengo biso toza nango lelo eleki na bonne année papa na ngai soko fongoli motema na ngai ko mona eloko nini to sala makuna kata kote fongola motema na ngai pona ete donc voilà comprenez c'est normal, nana Oh, yeah,
moko nini ezosala po yo mataboye te nga nazwa image ata yo Good. On t'a vu déjà le final du Belé. Je vais vous dire la 9 euros. Calculé pour l'espace. Papa comme ayebaka obima lelo abosana na air autola mukaka siko siko papa obligé bango na ndenge bakusaka soni na miso mokili mobimba abika il faut bakata ye ba brosser pour ba brosser papa ba kebenga vita kamera brosser papa so muta ko kanga papa souleza monsieur Jamal papa obligé bango lisusu alobi il faut bakata ye suki mais ba coiffeur a malonga bazate alobi kabila tine le coiffeur mo akata mais ba gilet e uta libanda te za en plus ayebisi bato una kati ba bima ba sa trésor mukuna akene mbangu na ndaku ata na chambre ne ba parfois tika kuna fa pompe ko tala papa fa na lix na suki wa nanga yekende kuna loba ya on appelle la télé.